tukakubona biso po tukakubikisama. Tomoni lisusu mibeko ya lingomba. Papa apesi biso mibeko ya lingomba, mwa mikolo ekoleka na sima. Totaki papa nzoka te makadisa tata Nzambe ndenge balobaka ezali ya biso te. E moto moko akoki kozwa Nzambe poti akozala te. Nzambe azalaka toujours na raison. Pamba te yango monaka mosika. Papa bandaki deja koprepare biso. Tobandeli ya zero. Tongo esi etani. Atangeli biso bamibeko. Atangeli mibeko ya Yerusalem. Atangeli mibeko, atangeli biso batakisi biso mibeko ya lingomba. Nyonso wana ezalaki préparation. Pona bolingo na ye, pamba te papa alingi moko na biso abonga te. Nzambe alobi azalaka na esengo ya liwa ya moto masumu te. Posa na ye ezali ke moto nyonso twakobika na biso. Na yango batata na mama epesameli biso. Tango oyo tosali papa alobi ezali tango ya bolimbisi, tango ya bana Nzambe. Alobi esika tokokenda bolingo mibeko na misala ekosalaka te. Tango nde yango oyo batata na mama. Papa alobi oyo ezali tango ya bana Nzambe, tango na biso. Yango wana to profite na grâce oyo Nzambe apesi biso. To profite ezali nango na ntina te batata na mama tolalaka na kanda na kati na mitema. Banda okanga kanda na ndeko na yo. Kanda wana esilaka te o tikuna tokokende batata na mama. Eske toyebi kuna tokokende? Eza na mona ntina te. Papa alobi tango oyo ezali tango ya bolimbisi. Nyonso oyo tosalaki na sima tokosana papa alobi tobandeli ya zero. Tala grâce ya Nzambe. Mukanda Nzambe pe ete biso ete yo mondimi jamais boki kolala na kanda. Soki ozali na kanda akakolala osenga na bolimbisi. Mukanda Nzambe lisusu ete biso ete même soki olingaki okende opesa likabo kasi soki okanisi ke tata walobi mama wana naza na ye na problème. Nzambe alobi noki kende na bokosilana nde na nsima oyo akopesa likambo epai ya Nzambe. Yango wana batata na bamama tango oyo ezali tango ya bolimbisi tosala bolamu mpo mabota na biso na nsima bakobikisama. Mikolo uti koleka komoni likambo tata asaleli biso na mazangungu. Nani oyo andimaka ete likambo ndenge wana batata na bamama ekoki kosalema. Soki epai ya Nzambe ya moya te, soki epai ya Nzambe oyo ya bolingo te, tata Simon Kimbangu kiangani alakisi bonzambe na ye. Tata Simon Kimbangu kiangani alakisi nguya na ye. Yango na batata na bamama to profite. Biso nyonso tokweyaki na nini oyo etangamaki. Pamba te biso nyonso totali basumuki. Papa alobi lisumu ya moke ezalaka te, ya monene ezalaka te. Soki tokomi wana batata na bamama nani akobika? Biso nyonso tozali basumuki. Na yango tata alobi nayokeli bino mawa tozopanda vie à zero. Papa alingi moto nyonso akokobongwana na ye akokobika na ye. Kasi papa pe alobi malgré na kolemisa bino eske tolongola mobeko jamais koki kolongwa. Mobeko ekotikala mobeko pamba te institution sans mobeko ezali ya kokufa. Lingomba sans mobeko ezali ya kokufa. Ndako sans mobeko ezali ndako lisusu te. Yango wana mobeko ezali biso tata alimbisi biso. Kasi elingi koloba te ke towomela kaka tosala kaka masumu mpo papa alimbisi biso te. Grâce oyo esalemaka ntango nyonso te. Ezali oyo babengaka na anglais amnesty. Tomonaka ata na bapays mosusu Afrique du Sud na bapays mosusu esika babanda koboma bato ya désordre batwangani ba innocent. Meja wana ya amnesty eyali kopesama balimbisaki bango. Mais Nzambe azali Nzambe ya molimo ya mawa. Papa alingi biso baso tobika toprofite na occasion oyo batata na bamama na ntango oyo bakolimbisa biso, na ntango oyo biso tokotubela totika tozongela lisusu te. Moko na kati na biso toyebi bisika oyo tokweyelaka. Na yango papa alobi tosala kaka effort kosenga epai Nzambe na biso ya kokokisa biso. Papa akotika biso te epai ya moto oyo alingi. Il faut biso mpe tolakisa responsabilité na biso. Nzambe azali par na ye etikali epai na yo na ngai. Soki tokosala par na biso te oyo koyela biso tokotuna nani pamba te
alakisi grâce. Mais papa lobi mobeko ekotikala ekoki jamais kolongwa. Na yango na batata na bamama ntango oyo ezali ntango ya bolingo ya tata Nzambe, ntango ya bolimbisi papa lobi, ntango ya bana Nzambe. Toprofite, totambola ndenge Nzambe alingi, kasi tosala bakosa ya mosuni te. Pamba te mosuni ekolongisa biso te. Nzambe alobi mosuni ekita, bonzoto ekita, molimo nde emata. Pamba te tosaleli mosuni ntango molai, litomba yango kozwi nini soki liwa te. Yango na batata na bamama tokomi na lisusu kuna te, nde eloko tokokanga kuna malamu mpa kotosa mibeko ya tata Nzambe mpona mokolo ya suka tokakolekisama na biso. Kotanga na biso ya misato ezalaki na mokanda ya Pierre. Mokanda oyo ekomamaka epai ya apôtre Pierre, ye akomelaki bandeko na ntango nkolo Yesu akufaki, ifale bakomela bango mokanda oyo mpona kopesa bango makasi, mpona kofortifie bango, mpona koyebisa bango ete nokotelema kosala courage kosala Nzambe. Nzambe azali makasi malgré bapasi okoza nango, malgré bakokoso bino boyeba ete Nzambe azali makasi. Nango kuna batata bamama ntango wana ezalaki epai na bango, lelo epesameli yo na ngai mwana tata simokimbango kyangani. Papa alobi nini? Kuna bayebisi biso ete ntango esili. Ntango nyonso babanda koyoka papa azoloba oyo ezali bilembo ya kolakisa ete mokili oyo ezali lisusu ndenge ezali batata na bamama te. Mokili oyo ya solo mokili eza kobeba. Mokili kutu te biso bato tobebisi mokili ya bato tata Nzambe, pamba te asalaki mokili na ye ete biso bato tosepela na biso libela na libela. Malheureusement biso bato toye na makambo na biso ya mabe. Ntango oyo tokomi ezali ntango ya bana Nzambe, kasi ntango ya pasi totala batata na bamama makambo ezoleka na kati na mokili. Koningisama ezali makasi na kati na lingomba ndenge moko. Papa alobaka soki lingomba ezali na kimia te, mokili moko zwa kimia te, tozomona biso moko. Na yango papa alobi mutu na mutu batela kondima na yo, batela elembo na yo, po tokomi na niveau moko glissant oyo akozala na keba te akokwenya. Papa alimisi biso kasi ezali responsabilité ya mutu moko na kati na biso totelema na ngwi soki toglisse esili. Yango wana mokolo lelo bateli biso ete ya solo ntango ezali pasi ezali makasi, kasi balobi totelema na ngwi. Eloko ekosunga biso na ntango tokotelema ezali kaka mibeko yango ekosunga biso ete tokoka kotelema, tokoka kozala bana oyo bakosepelisa tata Nzambe. Soki totelemi bongo te ekozala pasi. Kuna lisusu ya kolakisa biso ete malamu tokoka kozala na bolingo, pamba te bolingo yango ezipikaka mabe nyonso, kasi ezala bolingo oyo bayebisaka biso ete ya se ya likasa te. Bolingo oyo mpenza ekowuta na kati na motema. Bolingo ya hypocrisy te. We don't have to be hypocrites. In this book, it was written by Peter. It was an encouragement to the people that followed Jesus Christ at that time. They became discouraged because the Lord died. So Peter was giving them courage. He said, you have to stand firm. And now, the only thing that can help us stand firm in the Lord is commandments. If we stand, if we abide by the commandments, the Lord won't leave us. And he adds on to say, we need to have love amongst us. Love covers all the multitude of wrongs. But here we've been warned to say it shouldn't be a hypocritical love. When you mean to love somebody, but in your heart you hate them, you want to kill them, that is wrong. God can pursue our hearts. God can see deep down in our hearts. If God sees that you are hypocritically loving somebody, God will not be happy with you. He is going to punish us. He goes further to say each one of us must use the gifts that we've all been given. As we are here,
Each one of us has been given a specific mission, a specific gift that we should all put together in honor of our God, Papa Simoki Mbangu. This change in future is going to be managed by you young people, because they say we're the future of the church. This is the time for you to be prepared now. When you come to church, don't just come for the sake of coming. Listen to the word of God, because that is going to serve like a belt for you. Listen to the word of God, listen to the commandments, and most of all, we have to practice these things. By you standing firm in the laws of God, it will be much easier for God to have an access to you. So each one of us has got their own specific present. Put your gifts to the honor of God. Some of you can sing, others can preach, some can visit people that are in hospitals, some can even preach to other friends. All that has to be done in honor of our God. And if we do that, God will never leave us. Because the times are hard. This time God says everything that is human has to go down, and spiritual gifts have to be uplifted. So this is the time that we're supposed to show, to say we are gods of Papa Simoki Mbangu. Wherever we are, we need to show very good characters. People should ask, this child, whose child is this? Or where does this child belong? Where does he go to worship? It is an honor if you are specified as a child of Father and Mother X when you portray very good behaviors and good examples. And it is a very huge honor if people portray you as one of the Kimbangi's children. It is an honor to Papa Simoki Mbangu. But it will be a shame if Papa Simoki Mbangu finds out that you belong to his church, but the characters, the behaviors, everything that you do is evil. Papa Simoki Mbangu will never be happy. And when still, for our physical parents, it's going to be hurtful for them to know that this is my child, but when he's elsewhere, he does things that are not supposed to be done. It is hurting. Yangona badadala mama mkuru ya lelo ero badai biso kalokete tango ekomi pasi ba biso biso tika moko na biso atia obie aitilize bambuma ya molimo obie bakado ya molimo oyo Nzambe apesa ye. Soki ozali moyembi tika tuba moyembi na Nzambe na biso na esengo nyonso. Soki okuteya teya molimo ataka Nzambe. Soki osalaka mosala nyonso osalaka na itonga tata Nzambe, tika oba kosala mokamba te. Tango tokosalisa misala na biso nyonso wana nde totongi po ya nkolo Yesu, wana nde totongi lingomba tata Simoki Mbangu. Ezali mpona oyo yo kosala, oyo wana mpona kosala, oyo ngana kosala, tango tokosalisa wana nde tosepelisi Nzambe na biso. Yango wana batata na bamama malamu totelema na kati na bolingo. Papa lobi tosa na bolingo mibeko na misala. Tango oyo tokomi na tango ya misala. Botongi ya yelu sereli ya sika. Yelu sereli ezali esika mabota na mabota bakosala. Pamba telikamba tata Simoki Mbangu alobaka ezoko kisama. Na yango no yonanga professions oyo tika kwa kosalela Nzambe na biso. Yango wana bilembo na biso tobatela. Kondima na biso tobatela. Misala na biso oyo moko na moko o asala na kati na itonga tata Nzambe ezali très important. Tata Nzambe azomona, tata Nzambe azo apprécier. Totika kosala Nzambe na biso te pamba te lifuti ekozalaka. Lifuti ezali patata na mama. Na mkanda ya Isaïe na 58 kuna bazoyebisa biso likambo ya sacrifice Nzambe alingaka. Balobi Nzambe alingaka na tango tosalaka mabonde na biso ya sacrifice. Nzambe alingaka sacrifice oyo yo moto kosala na tango soki ezali na mutu moko okanga mutu moko boyeluka ozala opresa te, otika mutu libre, opesa
epai ya babola, oliesa babola, olatisa babola bakambo wana Nzambe asepelaka nango, sacrifice ya ndenge mwana Nzambe akosepelaka nango. Me ezali kaka teke oyo nakangi nzala banda ntongo ti butu nazobondela kaka mendeko soki aye awa na nzala, o mama sunga ngai ote ngai naza na eloko te, me na nzungu kuna biloko ya kolia ezali. Nzambe alobi sacrifice ya ndenge wana alingaka yango te. Ndeko aye na malili, mama pesa ngai ata mwa pili nalaka ote bilamba oyo nasinaka ngai na kokende oteka. Nzambe asepelaka na sacrifice ya ndenge wana te. Nzoka te sacrifice ya monene Nzambe alingi ezali oyo ya bolingo. Bolingo tokolakisa yango par charité, kosunga bandeko ndenge tozotonga mboka ngambe Yerusalemi, koliesa, kolatisa, kosala misala nyonso ya ngambe Yerusalemi ezali signe ya bolingo, ezali signe ya mibeko, ezali signe ya kotosa Nzambe na biso, ezali signe oyo tozolakisa ete mutu na mutu nazosalela talanta na ngai ndenge esengeli ezala. Yango wana batatala bamama soki tokomi mwana tokokende mosika lisusu te, mokolo aleki toteyami ete tozali na Nzambe, Nzambe oyo ya bokasi, Nzambe oyo azalaka ye wana azali, ye wana kozala. Nzambe yango nani? Ezali Nzambe tata simokima okianga Nzambe Molimo Mosantu. Nzambe asengi biso nini? Asengi biso tuka kozala bana bolingo, pamba te bolingo yango ekopesaka mutu force ya kosala nyonso ya kitoko. Bolingo ekolimbisaka, bolingo ekotiaka baenemi te, bolingo esemiliaka komikitisa. Osali mbeba ndimake ya solo ngai mutu nasalaki yango wana eza nyonso wana eza bafuki ya bolingo. Me osali mabe omelami na nani asalaki o ngai te, me na motema na yo oyebiki yo mutu osalaki mabe, wana ezali bolingo te. Nzambe akosepela biso te. Na bolingo nde tokosala misala, tozali misala ya ngambo Yerusalemi ya sika. Papa alobi le 8 juillet ebele bakokota. Tata azali na moto mosusu te oyo akoki kopesa ye maboko, nzoka te ezali yo na ngai mwana na ye. Yango atia biso na mikili ebele mpo tokopesa ye maboko. Soki ekomi ntango ya misala nyonso oyo ngambo azosenga, tika twakosala na bolingo, pamba te lifuti ekozala. Na yango batata na bamama soki tokomi wana tosilisi na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Mosantu. Amen. Totelema.
Samedi tozali na soirée spirituelle mpe na barépétition kati esika oyo tozalaka te na soirée spirituelle toyebi ete papa kiangana ezali kolobelango mingi eloko batikela biso na kati ya sale esenge tokwa kozalaka tokobandaka programme wana ya samedi de 18h à 20h tozali kopusana na le 8 juillet. Le 8 juillet toyebi ete ezali disparition physique ya papa de Nanamuti na Kongolo oyo akabolaka nzoto na molimo oyo azongaka na kiti na ye ya mokonzi. Le 8 juillet toyebi ete tokopesaka babindola ya misala ya kamba esengeli toko akopesa ndenge bateyi biso tozala bana ya misala tosala misala ndenge nzambe azali kosengela biso yango. Donc $10 na biso ya misala ya kamba toleki sikoyo na misala na biso ya lingomba to na misala tozali na fondation ya $15. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Papa Simon Kimbangu Kianga ni oye! Papa Simon Kimbangu Kianga ni oye! Papa Simon Kimbangu Kianga ni oye! Ya bule na komba tata mwana molimo santo ya solo tozwi mukanda te kasi na bapaya na biso oyo ezali mbala liboso bokwa koya kosangana na biso kati esika oyo tokosenga
bandeko oyo bino koza na kati soki bozali na groupe wana ya Amnesty na nsima ya libondeli tokutana na mama pasteur responsable mama Marie mpona kozwa badisposition ya likambo yango ekozala ndenge nini yango wana mpona mokolo wana mpona likambo ya mesure oyo papa apesi biso ya grâce ezali bongo topanza sango ya bandeko babanga te papa asali grâce baya mama po eloko ekoyela biso lobi toyebi te eyebi kaka nzambe ye moko pamba te ezali mbala liboso mutu nyonso tozali na kobanga tozali na kokamba yango wana sango wana epanzana epai ya bandeko na mokolo yango wana tokozala mpe na sinsani ya monene nakanisi tozali lisusu bapaya te na ntina na misala ya nkamba mutu oyo akosungaka nkamba mutu oyo akosalaka misala ya nkamba mutu wana na libota na ye bakopambwama libela na libela kasi mutu oyo mokanda nzambe elobi akosala mosala ya nkamba te balobi tika maboko na ye ekangama mongongo na ye ekangama ezali lipamboli te na yango wana batata na bamama biso nyonso tolipesa mokolo ya eset kuna na paroisse na biso ya Ilford tokozala sinsani monene paroisse par paroisse tosensibilize baninga toyebisa baninga mbongo wana nyonso ekokende kosala misala ya Yerusalemu tobosana likambo wana te toyebisa baninga mokolo ya eset tokozala paroisse na biso ya Ilford kuna nde tokosala sinsani moko ya monene lobi tozalaki na réunion bapaster na bureau national surtout papa national papa pasteur national délégué na papa secrétaire na bapaster nyonso kuna nde bali kolakisa biso mokanda oyo ezali emergency euti na mboka ya Yerusalemu ndenge toyebeli soki tata alobi epai na biso ezali kaka question ya exécuté alors papa asengi bavéhicule na ntango moke ezali agency papa asengi Angleterre toko akosomba mituka minene na yango ekateli awa na mboka na biso Angleterre ezali ke Stockwell basengi biso 5,000 euros il faut 5,000 euros donc Kimbangisme oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye Merci beaucoup pour prendre la vidéo.
Kwa kotelema topesa bino mbote. Merci maman passer na kombo ya tata mwana pe molimo santo kuna kopesa biso maaloba. Abati biso baso tolani Matei ndenge mama sili kolesa biso. Et loko tokono na Matei ko compléter moi chapitre moko pour aller ko koleka ko ndima na biso. Chapitre na ba biso tolobela mo bala mingi kama teza dikala ndenge moko ndenge mama ko koteto na indienne. So dozeni kana motata na na Romain Nous avons Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Kuna motolobela biso tango ya kolamuka na fongi ekoki. Na basi tolandi mama passer linga wuti kote ya biso alobeli makambo mingi na kati kuna na Matei na Pierre tani biso. Tata mkonda bole ndenge bakolobaka nzambe akosala na likambo te soki akebisi te papa azali kokebisa biso banda kala pamba te azotala processus ndenge azali kokendaka nango depuis papa asimolima kaka nini azwaki mokumba alobaki ete yaki mpona kokokisa milaka oyo batata batikaki yango azali kotambolaka na processus wana mpona nini akomisi to na mboka elaka soki tozongi mwa moke nsima papa ndenge na kotima azali koloba na biso ye azali moise akokomisi to na mboka elaka. Donc nous allons voir la processus nous allons voir la mokende ezali kotambola ndenge ni papa azali komemaka makambo na ye. Dernièrement tozalaki message ya papa asimolima kaka nani vraiment azalaka na esengo te mpona nini pamba te makambo mingi ya mabe ezokosalama mingi na kati na lingomba ndenge tozali mama kote ya biso. Papa alobaki na biso alobi ke ya solo mingi bazali kokanza te oyo ezokoleka na lingomba nazokomona te nazokolobela eloko na baninga na Kenya mais balobi soki mwana mokali kosima mwana batikala ya nsima moto sokisala siki ete mpe totakozama ye mais so tozoki mpe bandenge na balongo balini soki moto moto soki nana akufi te akozama ye me yo soki okufi ozosama ye nyonso topona nini papa azali kokomisa biso na mboka na mpona nini totika makambo ya mabe tozali kosala mais kino na mokolo malelo mabe bazali kaka yango na nzambe aza kopesa so baderne chance ndenge tolobi akosala na likambo biso bakelisi te oyo ezali baderne chance na bazali kopesa biso yango alobi sans condition sans komoneli nyonso to esika yo ozali nzambe banda ya lingomba zonga na kati na lingomba mais liloba na ye ya suka alobaki nini mobeko tokoki kokwesaki il faut totosa mpe mobeko. Donc ndenge tolandi message mama alobi na biso awa oyo nyonso oyebiki kozali banda ya lingomba ntango yango oyo okutana mama paster parce tosolani talobi sambi toyokaki makambo tokosalela kobanda biso mpe tokokomisalela ndenge babadi tokala na nkapa lingomba balobi na biso nini na nkapa tokosala ndenge nini na bana bapaster nyonso sololaki bayebi kala bakali bakolali nango oyo nyonso oyebi kozali banda lingomba bokutana na mama paster bakosilike bino ndenge nini bokoki kosalela papa te bino na moko ya Kinshasa bazoyamba bato nyonso tokona na Kinshasa na tala population ya bato. Donc soki yo kotika na nsima ozalaki liba etali papa sa alobaki ya ozala na nsima ya motema ezala nsima ya tosala présentation lingomba ndenge ezalaki liboso yango soki tokotambola ye tosala taxi tosala ke bazala angeli esika yo oyebi ke anga boso nazala nango eza mpona malamu te kende okutana na mapasi dimanche pasa nalobaki bankeli na kati na mboka oyo ezalaka so mpasi mingi tokokobonga te donc mosala mpona boyesama ndenge kosala biso na biso mwa difficile yango tosekaki kompona biso bandimi nyonso tu mondimi esika yo ozali ntango yango otelema omoni ndeko moko aza na nsima ya lingomba mpe abebisaki kende motere nde kozongana na lingomba papa te kuna baza kozala ye e papa alobi bato nyonso bayamba avant de bouger yango lobi tomeka kovanda biso na bapaster tosali kompatition likambo ya moto moko te
tofanda kita bango solo kita bango date ya suba ko mo ndo ko kamale ya bana tutaka les 7 donc les 7 jours pas de nyonso ko batika la ki bako ya mama les 7 jours so ko ko tikala wala saka ka problème na yo biso les autres ça ko et si ka ba para sa dalila ko ko president bela ko et si ka biso yo tele lelo ka bona mama passe boso so ko sama tano biya ko ita ndenge ko tapona bona ko so les 7 ba ya to yo ka ya donc ko yo ka so ko za ki ba to ka na mo esa so mo tele te yo ya ka puta na mama passe ko yo ka mo ta ka mo ko sala ko so sa ko na mo ni ba ya ni kuna les 7 bona isu zo na ka na mo so na sana papa ata ko sala big sa bidi mo dimanche ko na bati ni ka mo ni mama pe parce que arabe ko so dimanche na biso ko tani biso ko na ka mo mo ko na ka sa sala ko na biso ko ni so na ba so be na ba so to ko sala ko be ko ba so na so mo tani ba ta ko ko na sena mo wala ba so ko na ba ka mo ni to ni na to sala to pesa na ka mo ni biso to tani ka wala isa na ba so to tani na mo biso ko kita na sena ka wala ko na ba so ko wala do tina ba ka boya wale yo sare mutu na iko mo yibi hindu kama kama ya mapema pa to tika ya mo metuzaka na kana makamu yo kuna papa no bien ya ko so simate apna za kini pana za kile kuhusu awa do ni bana yo bita tani jinju ta papa no papa be za na boye asia do bi ya mo na ko sana so to zeka to so donc so ko tika sima tata mama wanda zika ka hiyo donc kendo ko tana mama pase ako expliquer yo tala ni kama kuna balone boye ko sala ko donc tout ce qu'on fait dans la politique des Antilles. Toyokania. Kimbakiso ye. Donc biso tout le comme la cause de pas ya mo tafuli ya mo biso na ko transmettre. C'est vrai il faut que tout fait pour être si kana ka mo sala mo ngeni. Comme la so ba na so il faut tout ça ka ngeni. To tamala mo ngeni bazo ko ka expliquer sote. Et ka mo sala ko so sa ya mo biso ko pesa ba passer la so ba ko na ka ndiki ko lobelia. Pour mon so sa ko ki ma de mata. Mwana kwa sababu bimago zala bayoni likapo ya suba de ko lobela ezali likapo ya 30 juin le 30 juin ezali likapo ya indépendance ce que totali ndaka mo ba ko ezali likapo ya église baptiste papa te ko ba de ngene ko sali ngomo ya salaire na poche na ye après ça pas ya ko ko ne papa tout ça ni panda ko so mo na mo na so ma ke ba so de ko ta mo ni ka wala mais bisu ko tel makala bisika et le va continuer à l'état parce que ko les équipes sont avant de passer de aya ko le bla mo ke ni kam wana ngi ba problème ni sala melu kuna mais pour de ko be ka sene ngi à part de la indépendance nous allons ko bla ni ba ko ya et sene ni ta ko japoni les gars c'est ma ko ya ko ka donc tout ça il faut pas pas ka message de so pas de mo tawa na juste na ta ko no ba passer ko ba me ko na les ko ça fait dimanche à l'été tout ça la pour d'avoir donc avant de bouger pas ça bien le premier versement déjà na ba compagnie na kuna ko somi tunawa donc wala ni message de ça na ko tinda ya mona ba famille façon que même les classes ba de ko ba la si donc pas au sala renforcement au tout ça la première pour d'avoir les grands soso na la ni papa mo ta la ni ko no bila asana mama papa te asena ko ba tra na tikin no mo malo ni na ko ba tra na papa a tout tika na biso te papa to ka ka papa tika te mais aza ko senga mo za ko pesa $30 pesa lelo aye $50 biso paso ezaka ba mama te biso paso na batata asa biso $50 mais mingi ti lelo na pesa ka mwana papa so esika yo zalia mais ka ko tala ba yo so kina na pesa kite esika yo ko sala na para so sala na kene mo pesa pesa mana la $50 ya $30 na biso to yo ka ni papa te kosa ya papa ezali même kama ni ezali to so kwa ti mai ba ko tesi wa aya ko so papa ba ja ba ko ma mususu ba yeni ba so ko la ni ko mana ba sa ka sisi ko pa ti la ko ma ko na ba do ba so ko ma ni ba be biso pa bi kada na ko la ba ko ya bi na ni ke ni to so ya ko so ko la ni mo ya ko eseke na biso mo na pa so ba mo sika yo zali ta ko ni ka na ba ya ko so la bi tele ma tele ko pesa bunda ka ni ko do ka so ko sa ka bunda ko so ko pesa to yo ka ni ya na pas dire que nous allons faire la petite famille à mater toujours la bonne abisso ou matika na kupesa na kwa sababu sasa ndio kwa hapo kwa tunataka ya mambo ya gouvernement kwa siku kwa
Donc, soit qui l'invitation de outil na ambassade na biso ya Congo awa mboka Grande-Bretagne natina ya kumitalimu ya 30 juin nde babengisi bakimbanisi po ete tokende na bilulu wana esawa na date ya le 2 juillet kolesawa le 30 et 31 mokolo ya yena me babengi biso tozala kuna le 2 juillet. Donc, batindela biso invitation na email mais namoni ambassadeur atindi mutu moko kuna lelo na ye nde aye kotika biso invitation oyo na maboko. Donc, bato oyo bakozwa invitation oyo tozanga te na banza totinda ye na email na baparoisse nyonso tu mutu nyonso tu oyo akozwa invitation eye eza na kombo ya bato. Donc, naolakisa invitation moko donc bakototikela biso mosiko malgré batindaki bakopi na email yango tosengi vraiment na mutu nyonso tu abengani na banzamba liboso tomono eloko yango esala na moko oyo ambassadeur bafa pase tomona nde direct et posa ya ambassadeur ezali ete akangama makasi l'église kimangiste alobi naza na chance moko aosakana mpe na yekuta bandeko na ngai awa totravaille ensemble yango batindi biso invitation tozanga te tokomona na biso nyonso kuna esika paroisse ya bandeko na biso na Londres ezalaka liboso Edmond nde esika salama ezali ya mosika te na place wana. Donc, mardi le 2 juillet na 16h malgré la journée ouvrable mais tosengi na mutu nyonso tu oyo akozwa invitation tozanga te na ngai oyo bapesi biso original ya bainvitation oyo tokesela ngo kaka mokolo oyo tokutana na place wana me mutu na mutu akozwa deja kopi na ye na email bien na niveau ya paroisse na banza secrétaire basali deja bakopi wana bapesa na elanso babengani mokolo wana kelazaki nango yango wana